pele boye ndenge nini mama leki. Oh lobaka ka yo le franda kuna ngai te. Lobaka ka na lesa bana ote ya. Salaka attention. Bana na yo ko tika pas n'importe qui te. Olingo voyager. Olingo sa quelque chose. Zwa bana na yo tika bango pa mama na bango. Soki mama na bango sa mbilinga be tika bango pa mama na yo parce que mama no ata lobi ata bunene aza mama na yo. Est-ce que komi to so la pembe ya. Botela ba j'aime ko. Botela ba j'aime. Botela ba j'aime. Taba j'aime. Mama no ata bouger neni azali mama oya yo. Et puis entre parenthèses, et ça na ba yiki ba la cap. Azala moi na ye non na ina voyager, na ina bomandaku, moi na nga il faut que ne fa na pa na biso na ndeni. Bon, na habité, nous allons à l'école na ye. Ngala za na ka l'école abatu oyo. Soko lungo voyager, otika moi na yo na bana. Pona moi dans à l'aise. Tika ina ndaku oyo sera la kiwana. Azonga ku te peta pa na bango te. Azala pa na ye, obundaka comme ça ba no moi na nga fa futa ndaku, il faut na lesa moi na bana, ba tika liwana. Ba ele ba idete moi ça ko mobulu, akosa mbali te. Soki oke na yepa mama na bino, oke ne pa na biso, mama na bino ko contrôler. Tango oti na la mbongo. Abota la mwana mko ne azu mbongo wapi? Ah, donc mwana atneli mos na mbongo, nga mama atneli mbongo te. Problème. Ok, otindi pa zonga pa na bango. Akoba no ima. Baleki ba iba yasa akena de alibala, ayeko zonga sundo. Yaya, pour éviter les problèmes, moi na yo avant de sika avant dakawana. Tinara ba mbongo futa ndako. Est-ce que vous comprenez? Papa Fiston, qu'est-ce qui s'est passé? Maman le kabi, loba ka bana na oyo, ngana bale ko lesa bango to komono. Ah, maloba na mona ki o malamu te. Akati nga téléphone na benga mama. Mama tala boy mama oh, mais pour dia ko loba ndengo wana. Kaka na butu wana, donc bale fa na nino na kimbau. Mama na kimbau ye wana akata baba kata ba keda kimbau azui bana nga akeda bango pa na yi. C'est le la discussion et les kindengo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gars nango. Et les gars un mois. Na bandi ko sentir business na ngai ezo kendeli susu ndenge banaye ko kendete. Ya, tout ça ba businessman. O ça la ka business. Yo mo ko que no business na ngai zali awa e kendaka boy. So que bandi ko tengama o ko sentir que business o ye bandi ko tengama. Ba client comme moi bilinga oko sala musala po ba futa yo et ça bilinga bekoki heureusement moi c'est na ngai kuna donc na mbongo auto bongusa ki déjà pona bana baya nangola to dépenser yango heureusement moi c'est na ngai la cause qui est wendi nangola abanda ipe koteka akome ko sekonde ndako ba fiston ba client ko ba ki difficile donc na comme la difficulté même na futa magasin shop et c'est qu'on abanda ko louer na bi c'est pas possible. Les camerounais sont bilinga. Kaka ndenge zalaka, un jour, la sokoleka, ya to otanga kombo bazo pesa ba pamphlet. Église ya Liloba. Ba benga Liloba. Liloba solo Liloba. Liloba solo Liloba. Ute bandeli ya mokili ezala kisolo liloba. Ute bandeli ya mokili ezala kisolo liloba. Papa Fisto, église liloba oyo babino oya pasteur Konde. O Konde bandima kaete sala boyo dabi. Ah, na ebisio on dima pasteur Konde te ngala obete oli solo nde babete lingai. Azuni ni wana abino boya to sala so pe convention so pe dimanche miracle so ki kuna balia ka bandunda e balia ka misunite na ebite papa fisa na kenda kuna papa ndiko sambela prière leki so ki pe intercesseur ngama ka église na ki parabla mingite wa to sangai na kenda ka tikala ka ebiso ki souffrance leki au kota ne partout hein na kei na koti be papa Fiston wandiko sambela molimo zui moko na bango wandiko loba garçon moko sali awa batangi na kombo na ngai bandeko ngolo ba ebiso John atindela mama leki bango mbongo $100 aswane bana balaki maladi te mama leki akosaki bango tangu mama leki aleko asenga ki mbongo alinga sala commerce
Elle attendait que batende ata $300, 400, 500, mais attendait $100 et pesa qui est kanda. Mbongo wana, mamaleki latindela kiyo. Wala mtu ndaloba. Mbongo wana, mamaleki latindela kiyo. Adia ki yangote, azwa mbongo wana, akunda yango na sima kote ya cabinet ya toilette. Akata forme, abana ko ngulumba, amodiri mbongo wana. Ya, tala ba famille. Yango moni fina weza down, mais lelo nzamba ko bigisa yo. Tu n'as pas vu na sutuki. Mais anga it makamon to ka ko ba seki o za kama kionda o lukuta nga ba robeli nga boy tango culte sili na ki ko mona mo kambia so pasteur so mo kambia no na ebisi prophétie ba na ko lobana ezali nga itala boy bi eza yo mutu kuta pesa ki prophétie wana ayebi na sute mama na ko loba ba sambeli nzambe ayeko ko révéler ça révéler ki demain nzamba yeko pesa bankambo délivrance ba yebisi kende nzamba ko sala ba pesie ba prière ba ko sala papa fiston na sala ba prière wana jumu suna la libu ya makama nzambe ba tebe so ko ba seki mais ça kama sekite na bete la kutu mana so solo mama bi c'est vrai eza boye ye pena ko makambo oyo yango ata to yeba na mikie ya bana ko linga makambe banganga trop do ye akosa ningo asa mwana yo sa mwana na ite yo sa mwana ngai ya sa leki na ko sa makambo watu mama ko luka descendre te tika ka ndengwa na informer yo sambela kaka na continuer ba prière pas fiston je me suis dans la boye na zolota mama leki na biso wana azoko lobala ngai yo sakana kala musala yo sakana ngana ngambu kote na ngambu o sakana ngai omoni mbongo na pesa ki yo na kundi yango yo ndenga oko susu mbongo te okomona na vina yo mbala mwana kata ndoto tanga loba ndengo wana na mona sikoyo jeune fille moko boyi abi oko sala ye loko moko te yo mbongo wana ifala ko sek apesa mbongo sala commerce lokolo kosaki na kolaksa oke nzamba lenga ndengo ate jeune fille wana abi azaki lokola omoni ba ataki ba zebola lokola ba rafia abimisali konga abamba mamale a visa na ngambo a visa ekata ngambo ezo mamale kidabsu na lisu e kote na lisu e percé ekenda kuna mbongo wana ekimaya na maboko natala boye ye mwana wana azaki ba moins de 10 ans azuno $60 na yo pesa ki yangoyo na sutuka boye na pongi papa fiston depuis ce jour là tongo na lamuka ba client o bana ko benga ngai te ba bandi ko benga ngai ba futinga ba mbongo na ngai c'est ainsi que ma vie avait redémarré lisusu mama leki wana akufa misute mais akuba ko mona difficilement vina ye koma bulu yeke makame komela ye na lingi koloba yango te po azali quand mama na biso mama na ngai na koloba yango te mama leki mama na ngai mais na mito aloba papa fiston mis oyo bana na ngai bazana ngai déjà awa na oto botenda mwasi tanga oto na Luanda na baba ko misatu totala kayo na madame bana to tinda papa fiston abeta lisolo oyo soki olingi déplacer tika bana na yo epa ya mama na bino tika bana pa mama na bango si c'est possible mais yako tika pa batu salaka attention mukili oyo ezali passe est-ce que lisolo oya Johnny était yote autre bakite tolobi voilà autre chose à présent yaya mokili oyo tona makambo na politique ya mboka na biso ekomi bakan Martin Fayulu Madidi soldat du peuple ne babengaka ye alobaki à choisir camp de la patrie camp ya mboka camp ya choisir ki wana banda kena ko kutana na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi et pesima nungu asali circulaire abimisi discours abimisi maloba alobaki qu'est-ce que Martin Fayulu alobaki Antor dango bisno bino ensemble to randango
Fayoulou Madidi a publié un communiqué annonçant officiellement l'esprit du camp de la patrie. Dans ce communiqué rendu public ce lundi 9 juin 2025, le numéro 1 de l'ECD et de la Mouka a indiqué que le camp de la patrie est avant tout un état d'esprit. Il incarne la conviction que la RDC est une, unie et indivisible. Martin Fayoulou a renchéri tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas d'agression ou menace extérieure. Fin de citation, faisant ainsi référence à l'article 63, alinéa 1 de la Constitution. Martin Fayoulou a par la même occasion appelé à la cohésion nationale autour des valeurs du patriotisme, de la vérité et de la justice au-delà des appartenances. Une approche saluée par Maître H20 Magbete, cadre du parti Nojek, cher à Constant Moutamba. En fait, concernant la proposition faite par l'opposant et les patriotes, M. Martin Fayoulou, de créer un camp de la patrie où les Congolais vont entourer les chefs de l'État, son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je suis un peu d'avis avec lui, mais sauf que je ne veux pas que le pays soit divisé en deux camps. C'est-à-dire qu'il y a un camp qui se réclame de la patrie ou qui se réclame du président de la République en fonction, et un autre camp qui va se réclamer des antipatries ou soit ayant de l'obédience de l'ancien président de la République ou le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. En fait, moi, j'estime qu'il est le devoir de tous les Congolais, et puis cela est conformément à l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour, qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par force. Donc, anticonstitutionnellement, vous voyez. Donc, tous ces mondes-là qui veulent prendre le pouvoir par force, déjà la Constitution oblige à tout Congolais de pouvoir faire échec à cela. Et c'est que moi, je demande que les Congolais conscients, que les patriotes que nous sommes, que nous puissions juste entourer le président de la République pour défendre la patrie. Parce que là, nous avons l'obligation de mettre à côté nos intérêts, nos égos, pour qu'on puisse voir en premier lieu l'intérêt de la patrie. Donc c'est une belle initiative, mais que le pays ne soit pas divisé en deux camps pour dire qu'il y a un camp du président Faïti et puis un camp du sénateur à vie Joseph Kabila. C'est que moi je souhaite que les Congolais, qu'on puisse finir autour du président de la République pour défendre la patrie et non défendre une personne. Vous voyez, non défendre une personne, mais défendre la patrie et mettre en premier lieu les intérêts du Congo. Voilà un peu ma réflexion. Merci. Défendre avec fermeté l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo, s'opposer vigoureusement et promouvoir la paix, la justice et la dignité nationale en toutes circonstances, dénoncer avec courage le complexe. Voilà. Et si l'on Yaya, vous savez que le Congo appartient à tout le monde. Le Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Le Congo n'appartient pas seulement à Fayoulou. Le Congo n'appartient pas seulement à Kabila ou à Nanga. Le Congo n'appartient pas seulement à Delis Sanga. Le Congo nous appartient à tous. On peut avoir nos divergences, mais la mer qui nous réunit, c'est Congo République, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. C'est la seule maman qui nous réunit tous. On peut avoir nos divergences, on peut avoir nos divergences politiques, sportives, mais quand il s'agit Makambu Yamboka, sauver la patrie, on se met ensemble. Nasepelina discours, il y a ce digne fils du pays. Il n'est pas politicien, je l'ai dit au début. Il n'est pas politicien, il n'est pas analyste politique. Asakaka, mwana mboka, à lobby, makambo à lobby. Et ça dit que ngai, naya nabino, toyoka nous ensemble. Yoka mwana mboka lobby. Peut-être,
ekochanger badoni soki bakonzi balandi makambo soki balandi yango te kata extrait otinela bakonzi yoka makambo mwana mboka oyo alobi tolanda. Mobilisation des jeunes du réveil patriotique à la nation congolaise. Peuple congolais, chers compatriotes, frères et sœurs, l'heure est grave. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, non pour faire de la politique spectaculaire, mais pour lancer un cri de cœur, un cri de détresse, un cri de colère. La République démocratique du Congo, notre patrie, est en train de sombrer entre les mains d'un régime irresponsable, incompétent et corrompu. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous assistons à une gestion chaotique, des détournements à ciel ouvert, des crimes sans justice, insécurité généralisée, une crise économique étouffante et des pactes obscurs qui vendent nos richesses. Pendant que le peuple meurt, les régimes festoient. Ce pays ne nous appartiendra plus si nous ne nous levons pas maintenant. Ce pays ne sera jamais sauvé par des discours creux depuis Kinshasa ou par des promesses fallacieuses. Ce pays ne changera que si le peuple, surtout la jeunesse, se lève avec courage, responsabilité et détermination. Nous, jeunes du réveil patriotique, disons trop, c'est trop. À M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes les enfants d'un peuple que vous avez trahi. Nous vous lançons un dernier appel à la raison. Dans un délai de 2 semaines, recevez la SENCO et l'ECC. Pour que le dialogue franc et sincère que réclame le peuple soit effectif, afin que nous puissions bâtir une paix réelle, juste et durable. Ce dialogue n'est pas une faveur que vous nous ferez, c'est une exigence nationale, une voie pacifique pour éviter ce que vous semblez appeler de vos voeux la colère de la révolution populaire. Mais si dans 2 semaines, vous persistez à ignorer la voix du peuple, si vous continuez à mépriser l'appel des pères spirituels de cette nation, alors vous verrez s'élever une génération nouvelle, une jeunesse prête à écrire une autre page de notre histoire. Une jeunesse qui n'a pas peur, une jeunesse debout, prête à reprendre le destin du Congo en main. Nous n'avons plus peur. Nous avons vu la misère, la mort et le chaos. Maintenant, nous choisissons la lutte. Congolaises et Congolais, levez-vous. La jeunesse du PPRD, la jeunesse de l'ECD, la jeunesse du LGD, la jeunesse de Ensemble pour la République, la jeunesse de Envol, rejoignez-nous dans ce combat légitime pour la justice, la dignité et la souveraineté. Levez-vous, car l'histoire ne se fait pas avec les résignés. Levez-vous, car aucun régime, aussi arrogant soit-il, ne peut résister à la volonté d'un peuple uni. Que vive la révolution populaire, que vive le Congo libre et souverain, et que Dieu
bénisse la jeunesse debout du réveil patriotique. Je dis et je vous remercie. Debout Congolais, unis par le sang, unis. Voilà. Est-ce que Boyoki? Oh, Toloba quitté. Tolobi. Voilà. Yaya, arrivé à Donald Trump na tête ya États-Unis, qui chance, comme malheur au Sakanate. Ça tire de partout. Désormais des alliés awa ba pays moko boy atinda kiliste abisa kiliste ba pays moko boy oyo ba bongi so ba bongi cité ba ko banda ko zo visa te les États-Unis liste wana ezala ki pe la République démocratique du Congo to te ko la sabino vidéo moko awa ndeko moko ya Congo Brazzaville azali ko lela pesi mongo so pe dem to give 20 millions de francs CFA so pe combien pour na visa États-Unis moya zo ngati parti bango na liste noire ba koki ko zo visa te ba congolais à Brazzaville est-ce que ba congolais qui sape ba na liste wana na éviter ndeko combien na est-ce que Congo pe na liste wana Congo RDC pe na liste wana éviter. Alors qu'est-ce qui s'est passé le col masse c'est qui talaka ndenge Trump en ekoloba Amérique et Kozonga sous kitoko ndenge zalaki. Donc il veut travailler d'abord les Américains et pays des rêves ya batu mususu. Bande comme sinon ba comité les États-Unis wana musu ba désert, musu ba to kata na ba Brésil, ba les États-Unis mais ba bloquer sur quoi ça caractère habité et kosuka ndenge nini niveau immigration. Tout ça c'est pourquoi alors raison oyo Donald Trump a découpé ça. Alobi ba miyibi, ba bandi, ba tu as volé la mer mais ba komi ebele na États-Unis. Alors ba iranien, ba Pakistan, ba ndibu mingi kuna ba osa ba désordre wana. La carte ba ndibu wana ba sanga na bi ba moyi na ba Congolais à Brazzaville. Oh. Congolais à Brazzaville ngala ibe ba Congolais à Brazzaville ba makambo wata habité ba Congolais à Brazzaville ba bandi ko yiba na minduki ba ko aider ba iranien ba yiba ko abi trop c'est trop. Il y a un babandi chasse à l'homme. Yaya, et ceux qui pétaient aux alades, babi noir, ceux qui noirs, africains, ba kangi, ba refoulé. Mais mingi tomoni image automoni et ça lié à ba Congolais, il y a Brazzaville pona ba ko salaka ba désordre au sakanate. Et pesinga imutu ko soa. Et pesinga imutu ko soa yaya, makamanga ba daka en Europe, par de dans les États-Unis. Tant que quitte en Europe boy et commis chasse à l'homme. Et comme il chasse à l'homme. D'ailleurs, vous voyez en Europe déjà, babandi maramike mike, mbongo ya mangoya. Babanda ko futa batute, ba futa mbongo wana, au tuna la Congo, au ça ce que tu peux faire. Mais c'est quand même comme très difficile yaya. D'être en Allemagne, ba rappelle ce monde à beau côté, ba rappelle carte. Ndenge za en Afrique du Sud. Ba benga ngoni ça l'Afrique du Sud ba ya, ba futa mbongo réfugié na carte ya bana. On a droit de Msambongo wanate, il faut utiliser un magasin. Tiesili, n'est comme en Allemagne, na France pour le makambaboui. Ils ont compris que les Africains ba tongi trop pas na bango. Ba bané comme na makamboana, bané ko lobate. Mais tant que vous comprenez que notre bloquer per l'Afrique, on va aller pour bloquer. Et ben les États-Unis, il y a ça là attention. Tout celui qui est sans papier aux États-Unis, il y a chasse à l'homme. Il y a na habité na kolobande ngeni. Mutu oya teki in charge makambuana ete soki ministre intérieur na kuna au chargé au kanga bato sans papier abana au kanga 600 personnes par jour. Trump alongolier alobi eza mukie il faut abana au kanga au moins 3000 sans papier par jour. Il y a 3000 soko biki lelo c'est lo bien bika 3000 eza oya ba côté pendant 1 2 3 tina 3000 par jour. Yaya, somme ya sakanate. Avant, tout ça, les jeunes maîtres a expliqué. Talana nou yaya, na musika, parce que l'image, oh, bah, ça, on va censurer, on va mais na la musique pour moi. Yaya, tala, voilà, bah, Congo, la Brazzaville. Eh, chasse à l'homme, voilà, bah, Congo, la Brazzaville. Moni, ozomona, na te, omoni. Bomona ne ba niembe sera tela ba natala
Ozomona. Tout le monde a un dengue pour éviter les problèmes. On y est. On a besoin de le pembeni. Vous comprenez? Yaya Bangouana. Bazo Kangabana, Baba Ndibu, Ba Iranien. Voilà, c'est ça un peu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ça, la attention. Oh, papa fiston, et ça, quand la Californie, à Washington, non, tout le monde on ne sait pas, yaya, ça, la cankele. Yango yo, Toga Mikanda, Kende Kozo Mikanda. Kende Kozo Mikanda. Au lingo que les États-Unis, Kende en bonne et due forme. Oya, Banzela, Nzela, boy. Ah, ma bé au kota. Talaka au souffri, banda, au lunga, pena Congo, côté Angola, Brésil, au Komana, au pas de foulé, difficulté, wana. C'est pas le jeune maître à lobby. C'est pas le trop jeune maître. Ça ne sert à rien de faire un combat où tu ne gagneras jamais. Suivons jeune maître. Il c'est votre ami Simanène Shindikana, le jeune maître, fils de l'homme, l'homme le plus salir du monde, mais toujours propre, comme d'habitude. Ça ne sert à rien dans la vie de faire un combat que tu ne gagneras jamais. Ma sœur, je te conseille dans la vie, il ne faut jamais faire un combat avec Brazzaville. C'est suite au terrorisme. Il y a beaucoup de terrorisme aux États-Unis et parmi les gens qui créent des troubles, parmi les gens qui volent dans les magasins, qui tuent les gens, quand on les arrête, on a retrouvé qu'il y a des Iraniens, il y a des gens de Yémen, il y a nos frères du Congo-Brazzaville, il y a plusieurs personnes. Donc c'est presque 12 pays que les États-Unis ont décidé de les rapatrier. L'introduction, ils n'ont pas le droit d'entrer aux États-Unis par M. Donald Trump. Je suis venu informer à tout le peuple du Congo-Brazzaville. Les États-Unis n'est pas la fin du monde. Il y a plusieurs pays, il y a l'Europe, il y a le Canada aussi. Mais nous qui sommes ici en Europe, je vous demande aussi de nous protéger. Parce que la lire dans l'Union européenne aussi propose de commencer à rapatrier, surtout nous les étrangers, ça va devenir très dur. Bande konanga ba Congolais, bile bato boyo kakate, erango yango. Belgique, France, Allemagne, Suisse, Hollande, bazo linga boule, ndenge nini, ba wana pe ko tindika bato oyo bazo tala ba pays les sous ya Afrique, ba oyo ana poto koyiba eleki. Yo ye na poto lingo bana koyiba. Yo ye na poto lingi musala te. Mwana mwasi oza musala ya koyiba. Musala osala makama mabe. Ce n'est pas bien. Babla bonso va refouler ko pesa pays o va refouler fote bandeko na ngai. Italie, France na Allemagne. Ba pesa so bato mbongo na maboko te. Mbongo ko makana ba carte. Ba tu vie comment limité. Yo nde ko zana idée ko ya na poto. Poto za pona mutnyo surtout. Mais ye bara keno ye ko la métier moko ya bien. Maîtriser ngo bien pour le métier na poto et vous songo bandeko. Ba Congolais belé ba zo ka na poto sentiment ka keno. Na yana mona mikili na komi ah visa très difficile. Souffrance au sakana te moyi bien pai. Bandeko. Ça va biloko apprendre c'est surtout partout dans la mokili, ça parle plus trop chez Ndikana jeune maître fils de l'homme. Yaya. Totika ki moyibi. Degré bato baso ko yiba na ba boutique na magasin na Europe et aux États-Unis. Ba Congolais à Brazzaville ba komi mal vie du coup là moyibi. Tikela bato na ba Yémen, ba Iran ba yiba, même ba kota groupe wa yaya et pe simbilinga mbilinga. Tout monde qui na bilili na itando wike TF na bango américain comment est-ce que ba sans papier ba sala qui désordre mais Trump a lobby niet ba sala désordre ba sala désordre te ba kozong c'est bon pays na bango ya na bino akende États-Unis au 10 ans passé au 15 ans boka monter sur gazongi na ba innocent ba comme si ka prison ya il faut pas qu'il y ait 3000 personnes par jour oui bito suka nangani donc soko lelo biki o bito lo biki 3000 ezao so po bimito olia ndengeni do biki lelo lobi po biki ba nginda 6000 siko lo ya dans ce moment quand combien yo obika on sans papier avant comme en Europe to bongisa o to ba quitter to lobi voilà on salue que kitoko bon et c'est ndima mokili donc et c'est au Congo. Nzambe wa misere sa Congo le roi de la forêt. Nzambe wa docteur de sa Congo na l'opposo. Ouais, balobi qu'il est le bourgeois Nzambe à l'opposo donc rien à voir. Tokoyamba pona bino sikabo et docteur Guillet le bourgeois Nzambe à l'opposo. Tokosolo makambu oyo etali bokolongono ya l'opposo na biso. Docteur Guilhem Botenayo.
Lokole. Je rappelle que aux Ali Bongo na Congo Brazzaville, au pays qu'on soigne, bah kondi à Congo Brazzaville, c'est ça lango pembe na pembe, mais cela n'empêche pas que tout sur le makambu oyo y a le poste sur la chaque mercredi. Docteur Guilain, yo Ali, docteur à l'opposo, il y a une différence. Na évité, pesa bis une différence. Et ça n'a pas de comme ça bah bah produit, il y a que bon ça l'opposo. Bando comme ça produit ya ko bongisa nzoto comme se doit mais yo na bango différence ezali nini yo pour les cas commerçant to ezali nani au juste. En tout cas papa Pelende des questions malamu ngala zali dermatologue ça veut dire docteur à l'opposo on atangi na yokoli na za de formation on na zo ba formation pour na makambo ya l'opposo. Alors, on a dit commerçanté. Il y a un mingi na émission na ngai intervention zali pour na conseil pour l'axabatu comment ba ko se protéger ka ko ba précaution pour na makamba ba utilisation ya ba produits de beauté auto benga ba mafuta wana o ezoko bimisa batu ba tampon ba cancer de peau ezokata banduta et puis ezopesa batu ba kiné ba bouton et puis ezoyindisa batu ezotelisa batu ils ont comme ça bateau ba multicolore na poso ya moto. Alors ya ngomoni musana nga ya ngona comment ça n'appelle papa Pelende nazali étant que esthéticien dermatologue na esthétique to sala pe sexologie pona ko bongsa ba sexe ya mibali et puis ko landa ba soin ya basi ba soin intime ya basi puisque basi belé lelo yebi bazana ba problème belé na ba bazaka suki to côté et puis mibali mosusu pe lelo bazai belé pona ba faiblesse tozana na pe to kolobela yango makambo nyonso wana onga nazo kosala etant que esthéticien obosana te tozana beauté interne na beauté externe na beauté interne yango benga kitoko ya kati yango mona papa bele balobaka na lingi mwasi mais mwasi wana za kitoko te nazo sentir ye penza te papa bele balobaka na lingi mama bele balobaka na lingi mobali mais mobali wana za kitoko te en tout cas azo komisa ngai te alors nyonso wana eza makambo beauté au mingi bakokama bime neli docteur Guilain le bourgeois ya traitaka posto ya commission makambo non étant qu'esthéticien pas vérifier bato tout ba na esthétique ils ont la branche ya sexologie na carte étant que cosmétologue alors yango lo moni to ko lobela pe makambo wana to wana to kobeta pe c'était na yango mais livre na ngai ezali munene basilabis na ngai o natangeli ezebele mando émission papa Pelende to kendaka numéro par numéro yango zo mona na ebisaki papa Pelende do telema na numéro ya posto puisque kotala ba mame belé na papa belé ba komi fatigué ba charlatan ba commerçant wana ba charlatan wana o ba commerçant ba tekaka ba produits cosmétiques ba bebisi ba tebele papa Pelende comment yo ngelo somba produit mafuta ya kopakola na cosmétique soit na parfumerie mais moto wana za di domaine te aza na connaissance moko te ya poso ayebi mafuta te papa Pelende mafuta ya rakisi olakizaka bakisi biso tobenga yango babengaka kisi bato mosusu babenga yango malait de beauté pour preuve mona yango eza na baindication batia baingrédient batia bacomposition batia baposologie batia mpe bainconvénient nango en cas de quoi normalement moto aza recommandé ezali dermatologue nde akorecommande yo nini okoki kopakola bato ayeba wana te okende kosomba mafuta na boutique moto wana aza ignorant ayebi te yo mpe okosomba oza ignorant yango mo tozo korecadre bato nyonso tu babungi nzela na bacharlatan nyonso wana tu oyo bazoteka biloko wana batika kobebisa bato puisque papa Pelende bazopesanga mosala ebele oyebi ke ndenge tobandi kosala na yo na radio lokole awa na lune nazoyamba korecevoir baka en tout cas nakomi mpenza vraiment na lembi
ana oloba no boye nazalaki na Congo Brazzaville nazonga kaka lobi mercredi na traversé ana oloba no boye jeudi naza deya na Kinshasa na to sa alors s'il vous plaît maman pas autour dans l'émission ya radio lokole bino bolanda docteur Guilain Le Bourgeois Nzambe ya loposo maman bo zongisa confiance na ba dermatologue na lobika te boya pa na docteur Guilain Le Bourgeois po neni aza dermatologue azo obligé ka boya pa na non ata ba dermatologue puisque vraie cause c'est l'ende vraie cause ya kobeba ya bamama bakoma na babouton bakoma na banduta cause ezali kobosana kobwakisa badermatologue baba pelende est-ce que yo moko nozana wana komikata suki je ne crois pas ke okende yo moko zi ciseau bakata suki omikata suki yo moko bien yo moko mama zolanda biso sikoyo akokomikanga suki je ne crois pas alors totikela mutu na mutu na mosala na ye soki osokoli oluka savon pour que nous sokola so ngo sokola soko wuti ko sokola ko luko pa ko mafuta wana mukolo musala azali ba dermatologue yango mo na ye puisque oti confusion na pas voilà. La connexion nous fait défaut. La connexion nous fait défaut avec les docteurs Guilain Le Bourgeois. On va essayer de le relancer. Voilà, je rappelle qu'au moment où nous tournons l'émission, nous sommes mercredi, pardon, hier mardi, le docteur Guilain Le Bourgeois est allé à Brazzaville et puis à Kenaïko traité. Bakundi, il y a Brazzaville. Voilà. Docteur Guilain Le Bourgeois, toujours qu'on rappelait, il ne faut pas nous tenir rigueur, hein, ça se passe comme ça, absolument connecté à il ne faut pas nous tenir rigueur. Voilà, docteur Guilain, on vous écoute. Hein? Oui, il y a un alobi wa maman nyospo, oyoyo, na ba papa. Bazoko misomela mafuta bisomela somela bibakola pakola batika ba contacter biso na 00243 85 46 86 411 00243 85 46 86 411 00243 wana code 85 46 86 411 va contacter Dr Guilain Le Bourgeois, voilà, le dermatologue. Dermatologue, on a une expérience à plus de 20 ans. Naza wana na charge ya kolandela kaka ba problème oyo ya loposo na ba luvambano na ba tampon wana. Ok, Dr Guilain, maman okalinga koyeba soki ba ye pour na traitement ya ba luvambano elongeza ya kobeba déjà est-ce que luvambano o ya basi tampon ya basi na ya mibali et kozwa même traitement to ya mibali eza la différence eza la traitement mususu songolo ya basi eza la traitement moko pakala et puis soki mutu elongi ebebi poso elongi ebebi kaka nzoto ebebi te traitement na yo ekozwa nzoto mobimba to ekozwa kaka elongi. Alors papa Pelende, oui na yo ki motuna na yo. Oui, mafuta tango bato bapakolaka mafuta to pakolaka mafuta nzoto mobimba. Ezali pe motuna moko ya malamu motuni puisque bato beye bayaka kosola mafuta yoka docteur na kopakolaka kaka na elongi. Ok, c'est archi faux. Mutu akopakolaka mafuta na elongi te. Mutu va pakola mafuta esalama mpona tous les corps. Mais elongi nde ebebaka. Elongi nde ebebaka docteur. Elongi ebebaka puisque elongi ezalaka contact na moi. Omoi ta totambolaka mo etakaka biso na elongi. Yango omoni ntango yo pakola mafuta na sous ordonnance ya dermatologue, ça dit na vie ya dermatologue. Ngai munganga ya loposo dermatologue etangi nzamba loposo ngane muna koyeba mafuta nini na kopesa yo po protéger yo contre le soleil.
ntango ozotambola puisque moi barayon wana ebetaka yo te puisque nga moko na koyeba mafuta boye savant boye eloko boye fo tiaka na kati ya mafuta mpo eprotege mpo na yo. Est ce que moto ayebi te aza na connaissance wana taza ignorant? Est ce que moto wana ayebi te akocomprendre tellement ayebi makambo wana te connaissance aza nango te akomisombela bisombela yango ozomona cause ya kobeba ya bato papa pelende bato azobebebele même banduta wana omoni wana banduta wana ezalaka teke ndenge na kambwaka moto asali kisi moko bazoteka bacharlatan bosomba produit mpona bavergeture ekosila non il faut zwa yango soin faut zwa traitement na yo etant que dermatologue na koyeba mafuta nini ekoadapte poso na yo par rapport a mpo na yo. Okoki kozala na po moko léger, okoki kozala na po moko normal, okoki kozala na po moko sensible. Ngai nde motu na koyeba mafuta nini na kopesa yo oyo ekokende ndenge moko eza na harmonie na poso na yo. Là okomona nduta wana ekolibere yo directement y compris na babiloko mosusu oyo ekoakompagne traitement na yo. Est ce que bato bayebi biloko wana bayebi te? Yango omoni ke oyo tozolanda na radio lokole aza na problème ya choix ya mafuta. Ça veut dire azaka stable na ten te te na ye ezalaka stable te, tantôt coca, tantôt fanta, tantôt bouton, tantôt nduta, tantôt ateli, tantôt ayindi. Contactez biso na 00243 85 46 86 411 00243 85 46 86 411. Bakozwanga Dr Guilain Le Bourgeois na lune na yambaka téléphone ngai moko. Dr Guilain papa Pelé de kobosana te ba patient ba malade na landelaka bango. Tango bandi traitement par Dr Guilain Le Bourgeois après 2 semaines faut les kana checking, faut les kana contrôle, faut benga ngai to discuter to solo la. On peut sangai ba remarque. Dr Guilain bon moni banato banda la na Afrique du Sud na zana Kinshasa. Tozala ba plainte belete, tozala ba plainte te que no ba benga papa Pelende. Oh, Docteur Guilain, Toloba, on va finir parce que la régie nous fait signe comme la temps la déjà coquille. Toloba la beauté, il y a Kati, il y a papa. Donc il faut que papa bopiki l'équipe bokundu ezali ya kokufa a été kufa 10 ans. Donc il beauté à Kati ezalité. Yo étant esthéticien au cause sa beauté à Kati ya papa. Étant que esthéticien, étant que mouton dans la maîtrise de la sexologie, na kopesa makambo na ye na kozongisa ye akoleka na consultation par téléphone. Abengi nga na consulter par téléphone na consulter ba nyonso ya loposo. Nga na za charlatan te, eza te maman na kozwa kisi na pesi non. Eza na mituna na kotuna ye ako répondre na mituna na ye, là par là étant que docteur na ko recommander produit nini o nga na ko komela so na kopesa ye po esunga ye batiko mela babiloko bokoko wana batiko mela bimela wana eko risquer que no bakisa bango so ba problème ebele. Alors na osala rappel na ba BBM bato bozo sala ba opération ya BBM wana potika biloko wana bato bozo ko fongola ba poitrine na bino potika ba biloko ba ke ba pasola ka bino ngo ba retirer ba conséquences plus tard. Dr Guilain Le Bourgeois bataillelo Vandam ça dit bassin ya malonga bassin na yo fungwa puisque c'est la beauté. Ma belle, ça veut dire poitrine, tolo na yo telemi, et telema penza. C'est la beauté, ba produit wana approprié. Ezali, on n'est pas Dr Guilain Le Bourgeois na 10 jours, na 15 jours bassin na yo fungwa mais sans risque. On est dans opération te. On s'appelle bassin malonga, oh bassin. Donc ba fesse na yo venez fungwa mi bien, ma belle no est telemi et c'est rajeuni les hommes ya bana mike et tant que lokola ndongo za di chaîne. Alors on a fait l'appel na bato bongo bazana ba problème wana et puis na bato bazana ba suki na bango ko la raté et katana na bango ba contacter Dr Guilain Le Bourgeois ndena lo ba ketanga dermatologue esthéticien beauté externe peu interne ils a pas Dr Guilain Le Bourgeois ba contacter na numéro nini ba contacter na numéro nini ba contacter ngai na sala kaka WhatsApp moko numéro na ngai international yango wana WhatsApp yango na kena nango partout bo benga ngai okozala servi ba produire pesa biso na numéro rapidement pesa biso numéro ezali 00243 85 46 86 411 00243
43 85 46 86 411 00243 85 46 86 411. Merci beaucoup. Docteur Guylaine Bourgeois na téléphone na koyamba to solo na yo chaque jour de 24 et 24. Merci beaucoup, docteur Guylaine Les Bourgeois. Merci beaucoup, docteur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Première session d'Abisso, Yamokolo et Lelo. Mercredi, n'est-ce pas? Tokutani tout à l'heure là, à 14h pour la deuxième session na Bisso. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.